nga na we bango tango na Cédric, est-ce que tu dis que Nzamba existe? Oui, Nzamba Zali. Tu sais que Dieu existe? Oui. Est-ce que tu dis que Sakana Nzamba? Est-ce que Sakana Nzamba? Tu sais qu'on se moque pas de Dieu? Oui. Est-ce que tu dis que lui surtout film Nabipona? Oh, il y a solo. Oui, ça va. Ça va bien. Nous sommes quittés. Qui m'y a en Angola Nzamba? On va dire qu'on s'est retrouvé dans l'hôpital. Nalali na yoki ngobeti 3 fois. Na tanga ngobeti 3 fois zoto na ngai. E bandi ko kabona molimo na ngai tini teni mpanzi. Tanga molimo na ngai teni mpanzi na yoki aboki misu mo 2 personnes. Balaki noir. Peme na bango mutuka ya noir eza. Azo benga ngai. Yaka. Na baluki na tanga zoto na ngai tali bango. Na bandi ya zelba. Na komiti pembe na bango bafungoli mutuka bakotisa na mutuka. Bon, na ba oyo bazomona eza lokuta po bamonaki na miso te. Po bamonaki te bayoki lisolo. Bamoni te ngai ndeko ne propre na mwana liboso yende alandi ngai. Cédric alandi ngai aza ndeki na ngai. Toza makila moko ngai nde motu namonaki réalité. Ozomona ntango Nzambe ayaki po asekisa Lazare bamisusu mpe bandima na bango te Lazare koseka mpona na batango oyo Lazare Cédric Lambert Lazare me ntango miku elataki misuni bamonaki réalité. Ozomona ndenga namoni epa ndeko na nga antuka ngai nakotika lisusu makambo ya Nzambe te natikali libela na eglize oyo bamemaki ye ngai nakobandisa na Nzambe na nga na eglize wana ata mokili ekenoba ata bakoraisonne biso na libota na biso encore tozwi délivrance année oyo toli tokota décembre likambo lingo komela biso me Nzambe oyo apargnaka bato apargne biso na likambo wana en tout cas biso totikali Nzambe apargnaka bato aparnir bango Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika. Mafuta ya sika. Mafuta ya sika. Moto bandi MDG TV mafuta ya sika. Nzama mona papa mbole na mino kana cadre actualité bande ko babolingo. Touta ko sala émission ya Moïse Kasongo le grand mankioniste. Wa ko sala mankiona ya salité ya ko sekisa bibembe ya lokuta. Na ndenge kaka ndenge bible lobi ya kukuna poasa bato ba utilisaki ba ko panza ba secret to pe ko bimisa ba révélation et là c'est Cédric Lambert comment c'est que ça va fort Cédric Lambert le français congolais oh ba sekuisaki yona na coin yona na suka bazo ko interviewer boyoki ndenga lobi ke azaki akolala yoki ngonge beti ndenge molimo bimeye na nzoto ndenge amunaki bato baza kokotia na motuka en fait nazwi juste moi extrait ya na importance te totia babuzo bango abeta masu toyoka ndenge azo expliquer na ndenge bamemaki na église toana ntina nango te l'essentiel toyoki oyo toyoki ya moke wana bandeko pourquoi na ye kosala analyse oyo on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ko kande bazo jire na kombo Nzambe na ndeko na ye. Cédric Lambert lokola so ki 100. Après ses grands frères na yeso moi 10 000 francs. Et puis après ba koloba ba mambo bazo loba awa. Bandeko pourquoi na sala émission o? Vous vous souvenez à miracle? Il y a Alpha Lukao.
Vous vous souvenez la miracle à Alpha Luka en Afrique du Sud? Et Ningi Saka réseaux sociaux. Plus ou moins 5 ans passés. Plus ou moins 5 ans passés. Moi, la mobile, c'est quoi ça? On a polé la bimina cercle, on a polé le haut, bâtiment soit on s'est moqué. Est-ce que moi, que j'ai non, moi, a koufaka juste quelques semaines après et le kwana? Plus ou moins 2 mois comme ça après. A où me la raté? A koufa, na nenga solo ko koufa, bakunda ye. Pendant que je vous parle. On y est battu belé, ba yébité, ba yoka li solo en wote. Moi, la mobile, wana a koufa. Pour dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Tellement ils allaient leur mot dans le monde entier. Ba médiatiser en Afrique du Sud ezaki sérieux, ba autorité sud-africain, ba zoki makambwana et tant ba kei komona Alpha Luka wa wanganya lobiye, ba benga keka ba yebise ke no mo mbalwana kufi. Ayebaki na été marambote ni nyeleki et aza désolé ko apprendre que garçon na kufa ki na été, azaki akufa te. Oh mais bino boloba ke no sambela pone na hôpital. Hôpital a testé qui et pourtant hôpital est tiré quoi tester mort à garçon en athée ezaki ba jeune à bango ba bêta man qui on a Alpha Luka ou grand mankioniste il y a degré ya likolo et du coup asumbeli jeune wana ber moi la mobile yango na landa ba vidéo poka eza na anglais na bata na linga peut-être na zo zo ngona tshela bino bomo na nde ba collègue na ya musala bazo seka bazo ko se moquer. Moko alobi mais tu comprends qui était na bossa ni kombo na ye. Oh to moye na TV on a auto kufa sekui. Oh mais on se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Il était au travail hier ce qui 2 jours passés et puis eloko wana sala qui est tellement sonné akima même musala. Alongwa musala, amanu yesu musala ti. Moi mbalo wana kufaka, boyebi nini bomaka ye. Abela malade moka ya quelques jours libume banda ko vimba ye. Libume banda ko vimba ye. Et puis, il y a un garçon wana. Batumsu baloba Luka unta boma pour vérité bimate. Mais moi, je crois que c'est Nzambe. Luka wana ngoya oboma mutute. Et Nzambe. La famille, c'est triste et regrettable. Babiloko ba bêtise à Buena Congo et so salema trop. Bomonaka 2 ans passés ceux qui 3 ans passés à Joël Francis Tatuna et Vala. Balakaka et Vala 15 000 francs. Bandeko 15 000 francs, ça plus ou moins $5. $5. Balakaka et Vala 15 000 francs. Prophète Francis a dit bosso et Vala. Oh non, au Simba Bakisi na vie na yo na somo na loketo na ozana eloko songolo pakala. Ozanganga ozaboza boy 15 000 en pe malheureusement ba pesa été. Ma monsieur Zanzambe, au moins son nzamba na exposer muto hein. Bota na ngoni mec chauffeur na okebeta le solo na garage. C'est ça Dieu. Pas à tombo qui aleki na caméra tellement batobele ba bi que Joël aza mankioniste. Pas aleki na caméra que prophète Joël bon pour la kinga na zuité. Et du coup réputation na bébé na famille ba romo ki ma ba lobinga na ndoki. Et ça la maman na makelele Joël aleki na émission ya Papi Mboma alakela Eva la mabe. Alobi que une année za ebele dans quelques mois moi mbali wana akokoma soki aveugle. Eva la continue de faire sa vie, il est là zo mela badiamba na e. Na ebi wa journaliste mo ba interviewera eto solana bango très bien. Ba mikolo uto leka na tuna bango boni Eva la se bela abe akufa miso abi Eva la za na yazo vivre vie na yazo mela badiamba na ya za na e miso ni na ngwa ki no kokufa. Eza ba aventure na komba nzambe. Akufa miso te on ne se moque pas de Dieu la famille. Bomoni moi mobile ba risque azuli kola $100. Nande konaye na ba mama na ba yaki kolela ba mama na nzamba okela bango ma parce que bazo risquer ba perdre bana ba kufela penda bana po ba mona liwa solo ndenge ezalaka e ba betiso mukolo muto ko kufa ya solo azongite ndebo banga nzambe bokanga mamuna zo epsa mino so 2025 et 4 sili parce que c'est sili pe déjà to komi na suka ane bandeko 2025 esi la te bomoni Moïse Kasongo akutana na Nzambe ba aventure azosala Moïse akutana na Nzambe na ba bêtises oyo azosala na kombo ya Nzambe eza mawe eza pasi e bazui pe risque baleki na émission ba ko confirmer résurrection
Nzambe okela biso mawa. Et à pas sina ya mawa ezali, il y a des gens qui croient à ces bêtises, qui continuent à kobenga Moïse wana prophète, bakenda so ba consultation prophétique, je sais pas, na habité penza na habité nzamba sunga biso. Cédric Lambert. Les Français congolais, na tchela bino. Boka babu Cédric Lambert. Ah, nzabela ngai boka babu Cédric Lambert azoloba to chité. Na sala ka émission pona loba ba yikeke. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, la Bible le mentionnera. Tosaka awa. Tosaka bon ba manki ono. To ebi ango ebele. Yana ba to bele bazanga kimia balala so ba pongite. Moi j'ai un ami journaliste. Ba travailler na Elitu Tuana. Na habite so ezana ba to ba ebi Elitu Tuana. So bobeti Elitu Tuana kande bozoka kombo wana na YouTube. Bande ko bomona Elitu Tuana. Bande ko Elitu Tuana période moko apelaka kana ba réseaux sociaux on ngape na yebelaka ye. Nga na yebela na émission ya Vincent Chiluize. Ka moko ya Vincent Chiluize. Ya chroniqueur. Na yebela Tuana wana aboataka boy. Aventurier. Ba ina osimba babilo na bref na yebi mutu mo a travailler na presse na ye. Ayebisanga mère to bando ke no zo ba huile et pas ya chef coutumier oyo Matadi Kibala. Ba huile wane bano bikisa bambaso blague te. So baziongo batiena mbaso bambaso bana penda ko bika. Abi eli asala ba ventir tellement belé na kokate. Na longwa na koma ko se sentir culpabilisé. Na luka mosala na nzambe mona tubela babondela pona ngai. Bandeko eli tutwa na simba ba kisi omba kisi ezalaka opeli et puis après ou melite mbala moko badio chité. Eli tutwana na ko chité na ebandeko une fois na kana kata église boye. Tu attires longwa na mopepa mbula. Tu attires longwa donc ya ko sakanate ba vandika bo so disa baso sambela. Donc en fait abika ba répercussion moko tina niveau azanga même na mbongo ofutela ndaku atelenga na me muto azalaka na ba mapangu na ba jeep tutwana ngendo simba kisi ya ba condition ekoma ke no akoma même ko bimana bande koné propre et ndenge toyoka il paraîtrait aninga ke meke pa mama na yepe simba te. Moi mobali wana tope tata na benga na ebite na benye nani asala ba bimoko bandeko so na bando expliquer bino awa ngongeza te abimana ba sert à église presque nyonso lisolo mondele e salanga pasi makasi eza moko ya ba sert na église na ye akutana na mobali moko bo mutu pe akende asukola ki asala ke ba nini so ba onction vaginale kara ye tutu anango akutana mobala poto bandeko tanga akutana na mobala poto mobala poto asalele mambo rapide talaka bilo wa moto mobala poto asalele mambo rapide bandeko baliye coutumier mambo to apesi mbongo et falaki moi soana a voyager basalele passeport mambo nyonso alors mobali falaka zonga poto et sali que juste na veille de je crois les jours avant moi si falaki akende kuna en fait non moi si falaka voyager voilà fallait pas kenzela mona mobali voilà et sali que tout toi na ebisi la fille que non faut ba bima ya suka talaka zo kende faut ba bima ya suka et na ko bima ya suka na bandeko akanga fille wana journée mobimba la fille akenda tongo tout on a mêlé là sur babiloko nini yango wana ya ba congolais ba matakita ba boma mama ba tobola kaleson ba manono sango Israël mutaye ba babiloko wana bien tout on a mêlé là e biloko ya dega azwa mwana mwasi wana banda tongo bandeko mobali banda obenga mwasi azozo ete téléphone fermé benga rien mama siko ba parents na ye ba yebi kaka ke akenda ke pa mobali na ye et pourtant c'était pas ça. Pas mobile eko débarquer ti et pas na bango tanga komi atuni maman moi c'est azapi bino bobika ba mama faut quand même couvrir aza auto déplacer azala ki OK
c'est la zozonga kalate moba ok problème te bopesa kiti kasi avana na sanzeta avana na lopango wana bandeko mobala avandi awumela sai soko kombe désert nzambe so alobi exposé yo yaya pa la fille auti kosala bavina ya buzoba azozonga bandeko proche ya tout wana moto abetelanga lisolo oyo la fille ya kozonga ntango azongi mobala yakawa abangi biyo ka so tosala likambo outi wapi ono na uti abanika bokokosa bisie toke na hotel monsieur permettre nga s'il te plaît na sukola mobala bisie au chocolate tu montes dans la voiture ngana otozo kende alinga mobala bisie soka omeko boya soko koti na ndako soko kiro sukola ngana to kabwani OK d'accord azali na choix te tala mobala biso ke no soko to kabwani donc oza na choix te bandeko bamemani na mobali yoka 6e sens sali mobali ti a voyager na mwasi lobi du coup mwasi journée mba yoka nita mona nite po ya ko luka ebo ekomi ya okene ko sukola habite jamais bakoma na hotel boye bandeko mobali asimbi mwasi kaka ndenge ezala na ndenge ya bolingo ya mwasi na mobali ema mobala regrette asimbi moto abia pasi ya mapona bino bafi ya kisasa deux zunga zoba na yo kwa na balio na mbongo na sailio makambu moi et toi en voyage demain du coup okela na ba makango na yo et puis oya la ngai mpoka bande olisolo ane silela peka wana libala esilela wana baventure bato baosala basoi-disant prophète oyo bandeko baza ebele basalaka baabi ya kosakana te bamanki ono oyo tozaka awa nzambe asunga biso et Cédric Lambert le français nzambe alola natiela bino boyokana mamu Cédric Lambert azoloba ndenge nzambe akarolie yeyo ndeko sinda tikanga na tuna ba question ngatikilio pesa micro. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Santé bien ma casse. Santé ça bien Angola ensemble. Est-ce que monsieur Rico serré les biso yemogona? Serré yependa yemogo. Le concerné. Oui. L'homme du moment. Est-ce que ça penza yo? Oui, ça ngai. Cédric Lambert. Comment on a Cédric? Comment Cédric? Cédric. Est-ce que Nzamba existe? Oui, Nzamba zali. Tu sais que Dieu existe? Oui. Est-ce que ba sakana na Nzambe? Est-ce que ba sakana na Nzambe? Tu sais qu'on se moque pas de Dieu? Oui. Est-ce que biso to finga bi pona yo? Oh, ya solo. Cédric Lambert. Bonne santé na oda. Santé na va bien. Nous sommes kitoko. Kimia na Angola Nzambe. On va dire combien d'années? On s'est retrouvé en hôpital. Bon. J'avais été 2 mois en hôpital. Ils ont maladie quand ils banda à Moutou. À Katia Moutou. Moutou ça 2 mois en hôpital à Zaboué. Maladie comme grave. Na banda su komi bate. Moza na santé bien boy. Akufaki. Neno yeba ko kufaki. Ya mona biso to komona na kwa kufa wana. Kolishika biso studio. On s'est retrouvé en hôpital dans normal, il y a conscience, il y a une conscience. On s'est retrouvé en hôpital. Akile sila kingai. On s'est souvenu là qui m'a tenu sur la qui. Akile sila kingai. Comme il niveau ba ko tana koma. Quand on va venir en hôpital, on peut 2 mois en hôpital. Docteur moko ayekota na sali nanga na salaki. Ameki ko test aussi bangai. A senti oui, non bouger ti. Non ningana ti. OK. Atumi infirmier balaki wana. Ba parents mondo bazabi. Ndé maman zaki na direction, ba fandaki. Ba yo bien na maman. Akutana na docteur ana. Ndé docteur amekule sa maman bité. Mono bozaki ufani na hôpital. Ti bozali banda mona za debimbe. OK. Tai bota yale no ni suit. Do famille ba fako. Mwana bozane aza déjà bien. Tuna mtu sala maana. Ngana wewe. Kongo eh. Mutu neza boyi. Lelo oyo. On komi de na point que
babeteli yo ndenge ozalaki na hôpital ke okufaki déjà après kolamuka na yo ezalaki ndenge nini? Bon ndeko nata nalingaki avant tokóma na mutuna wana aexplike biso ntango akufi amonaki nini. Très bien. Avant tokóma na mutuna wana oyo. Très belle question. Nalali nayoki ngongo beti 3 fois. Na ntango ngongo beti 3 fois nzoto na ngai ebandi kokabwa na molimo na ngai bimi etemi mopanzi. Ngonga molimo na ngai bimi etemi mopanzi. Natali nzoto na ngai. Nzoto oyo eza eloti. Eza pamba. Eza pamba nzoto na ngai. Moi odanza asali kati na nga. O to ebimi debi. Sunganga muke na ndeko ke bato. Continue. Tant molimo na ngai etemi mopanzi nayoki aboki misu na moi 2 personnes. Balati noir. Pembe na bango mutuka ya noir eza wana. Bazobenga ngai. Yaka. Yaka. Na baluki na tali nzoto na nga, na tali bango. Na bando ya vel bango. Na komi ti pembe na bango. Bafungoli mutuka, bakotisa na kata mutuka. To bando kene na bango, to ndo kene na bango, to yo kota na bango na pauti mobu. Bakitisi nga na mutuka wana. Basinga ka kende tout droit. Peut-être que tu as kende yango wana nzela yango wana kende. Papa m'aider à lobby tes aventure. Yo lobby nini? Tu vas papa m'aider à Zolanda. Na via mutu asakana na nzambe te. Marambo nga na loba ona moni eza reputation. Pardon, vraiment tikae. Loba. Basakana na nzambe te. Oui. Na bandeko o bozolanda biso ya mabe komla nga na vie. C'est bon mon wa fantique. Bon avant qu'il ne bon continuer à lisolo bon tozonga na ba question ba tango tomati na mutu kana bato wana twando kende tokoti na ndako moko. Pauti fungwami tokoti na bango. Kai tokoti na bango bafungoli pauti. Alobaki balakisi na musika. Nzela yango oyo banda okende. Natali bango na bandi pe kokende. Na bandi kokende, bandi okende, bandi okende. Na okende pesi na okende, na okomati. Pesi na okende, na okomati. So pesi na mbira ndeta mbira bongo na sima na matoni na ngana wayoka. Atole. Ombona. Bazolela. Bandi kokende, bandi okende na mwa liboso na ngai. Mutu bamoka bimi ati pembe. Na ngoma mtona ya bimi ati pembe abisinga bi. Ndeko ozokende wapi? Pesi ozokende za pesi na yo. Ngonga na yo kokina otezonga. Asimina na loboko ko simba simina na loboko na yo pamuka na sutuka naza na kata église. So mutu ya simba kinga pesi na mona kata pembe wana yo kaneza apôtre. Ona mu elongi na mona firme ki elongi o mona ki kuna la zeli na pembe. Oui, zeli ya mo même elongi o yo. Ya prophète Moïse Kassomo. Avant makambo no se comme il a yo soi-disant. Oui. Est-ce que il suit beaucoup d'un apôtre? Non. Mbala liboso na ngapena ya l'église. D'accord comme ya inga ya mbala liboso. Donc première fois né aya na église, moto asambelaka na kati église eza mama. Eza bango bana. Ye mwana te. Ona ndeko na ye mobali. C'est la toute première fois où ya na église. C'est lui qui l'aime. Moni moto asimba ki okuna elongi na mona ikuna ne na mona oza pas apôtre Moïse Kassomo. Donc, je pense que déjà, toujours chité déjà. Là, d'ailleurs, je voulais seulement te voir encore après dans la haute église Nabiso, na Yembangu uniquement, parce que Babi Singa de Konanga, confrère Singa qui est Azoyambayo. Message ni européen, c'est un bandeko, ba maman, ba papa, au balobi, Ezama Kiona. Balobi, na habité, na yo déjà na vie à Tamba la mort aussi tout le monde, Non. Tout le monde a cacao. Tout le monde a cacao. Vous avez géré la présence en Zambie. Non, tout le monde en a. Oh, on a fait le bénin à mis en Zambie. Tout ça dimanche. Oui. Tout le monde a cacao. Inutile de refaire gérer mon abatou et belé. Et dès tout message, on a bino. Tous les collaborateurs, il y a salle en Zambie. On est des journalistes. La famille, abonnez-vous sur MDGD TV, Mafuta ya Sika. Nous sommes à la fin. On a Cédric Lambert, Basekou Saki. Dans la commentaire, le chat, je crois. Na sali à la liste de 8 à la seconde, na oka bien te. Vous voyez ça la rosika qui peut péter. Ah, ça va là, vous voyez.
Comment va ba nzamba tamu kete lo nga zo kamu isanga yango wana tala. To ça va aventure na ma mususu menanza kombo nzambe te. Ba kopa obete zebele keno to atako yiba so ko sala nini lokola yo ano muta kilikili. Mais ko o chazolo na mambo nzambe te bande ko na ngai. Oyo nyonso objectif eza moko mibalete. Endurcir les cœurs des gens pour anini pour batba yesambela te batba lukanzambe te. Pour batba ndimate ke ba vrai serviteur ba existaka. Pour batba monaka ke no yake des photos va na biso na ndako. Or mutu nyonso te ako azana makoki wana tope abengami ata na ndako na ye akosala culte a réunir bana na ye. Mutu nyonso ta na capacité wana ke mo na ndako atanga la Bible prier moko. Yana batu mususu bazana na besoin ba orienter bango ba lakisa bango nzela nzambe ba te ya bango ba fermir bango bandeko. Sikoyo tango batu ba mona biloko boy mo ba ya na église ezate mo ba sala confiance na basela nzambe ezate e ba ovana ndako ba mene vie na bango normal aotala so kutunga kutuna prière na ngate na simba mo sa mutu te na yiba te na sala abote bongo batu oyo. Donc ce qui veut dire que nazana ramie ke bango donc na mgola suka en tout cas nzambe ako épargner nengai non détrompe-toi vraiment que Dieu nous aide. Et les amis, gardez, préservez votre foi. Bobatela ondimana bino Matthieu 24 lobama ambo nyonso. Et Bible lobi muto azomona ba bilembo ya boy. Asa très attention. Ayeba ke ko zonga na mwana moto eza pene. Mama, papa, soki ata enlèvement salemi lelo te yeba ke liwa ya nzela mutu nyonso ko échapper na yango te elinga tango okufa kati na dans le Seigneur. Donc loin ya maambo ya mabe ya mokilo parce que onza masenga na biso eza ko honorer ko lingaye ko tosa eto pe ko sala malamu ko boya mabe. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne MDG TV Mafuta Sika. Tout le monde est de bonnes choses. Merci, au revoir. Cédric Lambert. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.